mida na ba chroniqueuse mususu na ba chroniqueur bobimisa immédiate ya Willy Musheni na makambo o bozoloba. Règle numéro 1, pourquoi nazoloba bobimisa ye? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Règle numéro 1, message numéro 1. Nazo obligé binote, mais nazo loba. Bozala na kibomoto. Soki bozali, influenceuse, ba youtubeuse. Bolingaka musala yango, bolingaka. Baninga na bino, bosepelaka na mondo tozali, mondi mokonzi, ya YouTube oyo, en tout cas, ya Willy Musheni, botiaye na makambo mabete, kaka ya malamu. Pourquoi? Tout simplement, bomoni kaka makambo botiaye. Makambo botiaye, soki botali, bokomona, yango kaka, botiaka, mama di mama, na ba comédienne. Botala bino moko ndenge bozo tambusango na TikTok, na YouTube, partout. Bozo mona bokokisi yango. Alors, soki makambango ekokana parce que na lobaka na bino bien. Bozo mona ngope bino moko. Willy Musheni, ya Willy Musheni, ndenge abengamaka code ya mboka, azali papa di papa yaba influenceuse na influent. YouTube, TikTok, partout. Pourquoi? Parce que azali unique, les seuls oyo associa na batu ya YouTube banda to banda tina mukola lelo. Ata yo na poto mida oliaka mbongo ya Willy Musheni te, ya Willy Musheni te konda boka, elakisi teke yo oloba badi n'importe quoi. Parce que akipaka presque batu nyonso ya YouTube. Abanda ko kipe tango bazo bwaka, bazo sambwisa, bazo zwa batu ya YouTube eloko moko te. Bazo zwa bango na valeur te. Akipa tina mukololelo akipaka. Pe akipaka na mondel ya yemoko aza unique ndenge umonaka mama di mama na ba comédien. Alors yango bomoni kaka makambo bo kreaka pona mama di mama na ba comédien, yango pe bozo créer ya Willy Musheni na ba chroniqueur ba chroniqueuse. Bobakisi kutote na ba journaliste bawana tout. Alors bandeko nazo brutaliser mutu moko te. Bo kontaka ke mama di mama akotika ba comédien, to akozala na ba comédien sima ye na monde ba chroniqueur chroniqueuse ya ba influenceuse akomo kipe bino. Azui place ya Willy Musheni. Non. Place ya Willy Musheni na monde ya YouTube, na monde ya ba influenceuse influent, même TikTok nenge bimi lelo. Place ya Willy Musheni mutakozwango azate. Alors, lokola mutakozwango azate, bino soko yoki likambu, bozana tina ya kosalela likambu ya mabete.
botika soki ba comédien ba kosala le théâtre basala mais ba chroniqueur pourquoi koya ko bebisa image ya mutu abanda kosunga YouTube ne bandeli boyebaka ne bandeli ndenge ezalaki to boyebaka te boyebaka ndenge babanda kozwa bata YouTube de bandeli to boyebaka te surtout bato monde mokonzi beinfluenceuse o baya koinfluence na ndenge kosakana te bambongo boni abimisi baconseil boni asali bamateriel boni asombeli bato ti lelo akontinuaka kosunga akipa te atala te oyo ekoyela ye soki momango eza moma esengeli to esengeli te en tout cas asalaka na ndenge akoki pe na ndenge akokilaka pe na ndenge abanda tina mokola lelo aza unique. Alors faut tozwa ye ata na considération surtout faut kotia ye liboso parce que aza kaka ye moko oyoyo aza numéro 1 toza na ye nayebi te soki na place nde bokotia nani po bobandela ebandeli po ebandeli nde moto elakisaka monene ya lelo po soki mama di mama bokumisaka ye tondimaka ye parce que totalaka ebandeli ata bato mosusu baye na monde ya bacomédien bazosunga totalaka mama di mama na ebandeli ndenge wana te alors Willy Musheni ya Willy Musheni koda mboka asala makambo tina bato ya poto tina bale news de star na bazoro mabiala tina ngola tina kin abanda bande bandeli ayoka soni te boyebi te ke ye mpe babanda komona ndenge boyebi te ke ndenge abanda koede ndenge azalaki na millier ya bato oyo bazofinga bazodevalorize boyebi te ke na millier na ye wana ya bato minene baza komona mpe ke azomikitisa baza komona ke abanda komisambwisa lelo oyo ekoma bato oyo millier oyo ye asungi akontribue monene mpe akontinuaka kokontribue tina mokola lelo alors toya kotia na bemission oyoyo bandeko nasengi na bino botala malamu fo kotala Willy Musheni aza n'importe qui te na monde oyo aza moto akopesa importance na valeur ya monene donc papa di papa ya monde oyo tozali en tout cas vraiment désolé makambo bosali oyo bozokonie kosala eza mawa eloba gofax pasi mpe mawa nga papa robo en tout cas nasengi na bino botika eloko eleki tika ezali tika kombo nango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi Komba, Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi Komba, Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.